Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Qui salue, qui salue. FB International, agence à solo, agence à sur, FB International, des fois fret maritime, fret aérienne, courrier na bino nyonso et yaka na kimia awa na Maringa 72 na commune à Kassavubu. Agence FB International, oyo ya papa Fiston Bassende, na France, pesi confiance, garder fidélité na bango et pa papa Fiston Bassende na agence ya solo. Chaque mois, conteneur ekitaka awa. Conteneur ezo la France et zona biloko nyonso mituka na kati ba moto eza na kati ba valise bilamba ba frigo ba congélateur ba matériaux nyonso na oya construction na ba matériaux ya ndaku nyonso yaka na FB International. Olingo tinda blo na Kinshasa ko hésiter te contacter papa Fiston Bassende na ba numéro o eza affiché. Agence assure, agence sérieuse FB International. Toza awa na Maringa 72 wapesika toye pona kofongola conteneur o bomo na simananga et uti kokoma oyo conteneur ya mois de mai. Toza na mois de mai pendant que toza na Kinshasa tozo fongola conteneur oyo kuna na Mikil na France papa Fiston Bassende azo kanga sous conteneur mususu. Benga otinda déjà bilo na okoto ko banga te prix abordable. Papa Fiston Bassende a sali réduction na ba carton, a sali réduction tina mutuka. Olingo tina koli na yo, olingo tina mutuka na yo, agence a solo nde yango yo, agence a bana nzambe. Merci na papa pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi na losambo na ye akitaki na FB International kuna na France akende ko bondela a pamboli agence abi musale kendal boso oyo agence a bana nzambe. Merci na tanki futa o aza simabilili bokomona déroulement ndenge nini blog zo kita ndenge nini bato bazo biona ba ndenge nini mituka o eza nkati ko kita babisinga deux véhicules eza na kati kasi yo zo luka place otina mutuka ikita na kimia kita en tranquillité. FB International, agence à solo. Kalate bo mona to bandi na prière, après to bandi musala kitoko, bilo nyonso ki ta besoin enregistrer, sécurité assurée, nyonso kitoko, ya ko banga ezate FB International, batika yo. FB International, suka. Allô papa. Coordonner, présence à yo, les autres là où l'esprit règne. Pas mêler accident, pas mêler incompréhension, pas mêler ma service, nous sommes là pour nous déranger. Les services qui viennent de nous dans notre makasi, moto abelate et là quand moto ebate, bola mon nzambe accompagner biso et bandeli kino suka na kombo na Yesu. Amen. FB International, agence assurée à Moyo. FB International, agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Africa, Europe, America, Oceania. Utinda bagage tokoli, mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli, mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko kana zoti mbisa yo
moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International Agence ya suri yango yo FB International Agence ya suri yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International Agence ya suri yango yo FB International Agence ya suri yango yo FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kasavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite. Vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salon, qui salon. FB International Agence ya suri yango yo FB International Agence ya suri yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Kongo boyoka FB International agence moko sérieuse Africa, Europe, America, Oceania Utinda bagage tokoli Mutuka to courrier express Utinda bagage tokoli Mituka to courrier express Soki na lobyo na lobaka Keba na bagence oya simanda Kumba fula bakoli na bino Mena FBC papa Papa e mama e Noko e noko e Kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International Agence ya suri yango yo FB International Agence ya suri yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 70 direction Chaba Asosa Ozam Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te FB International Agence ya suri yango yo FB International Agence ya suri yango yo Yesu
na bolingo asali pongi ya kolala ye mokolala nimbaka te akengela bana na ye. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal pour moi, car je suis avec Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire pour moi. C'est la victoire. Tozakaka nesika moko yo tobundisaka mitema na biso esika ngonde lisiba ya ngolu ya basantu nyonso kolo na ngonde nani ye yaya na biso yesu tokotalelaka butu na moye asimbisa biso bendela balongi ekoko ya jamais. Ah, ton amour me suffit. Yonde nzambe ya évangile, yonde nzambe ya Kelani Mpata, yonde nzambe ya Jacques Vernon, yonde nzambe ya Edina Bala, yonde nzambe ya Dokuta Miguel, Yesu nzambe ya Jean-Paul Mayata. Kolozwa lokumwe likambo mwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe akosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé, 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 désolé likambo mwa elekela ngai nzambe mobimba sundoli kembo akiti na se ya lati nzoto pasi kolanga na libulu ya masumu bagangaka basali banzambe bakosekwa mpe lokola yesu kasi kino lelo oyo batikala mabele lisolo na bango ekoma suivre. Désolé oyo anga nde nzambe ya solo ndenge akendaka ndenge akozonga le véritable Dieu mon Jésus. Otala Masia iwa nazali koya Jésus vivant, il est présent, il vit éternellement, mon Dieu vivant. Otala Masia iwa nazali koya Otala Masia Yesu iwa nazali koya Alléluia. Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur, celui qu'il faut adorer, les lions qui s'est fait l'agneau pour sauver l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Elia wakamo na butumbi bwa nzambi mujulu yeye Yeboa butumbi wani mulenga tenkula wani meme Iboje mushenga mugole yeboa wani shabana wanyo Ikula nkula wanye Okolo wa mai matoge Epanda ndila wanyo Igwaja mushinga mugole Zambo yongana kosanjolaka Yonde zambo tono na bulingo Sambo yazalaka misato te, mibale te, mitano te, mine te Motoba te, sambo te, mpe libwa te, uhuma Azalaka kaka ye moko, nzambo ya mesana ko batelaka ngai Abatelaka nga na butu, lokola likonzi na moto Yatambolaka na nga na moi, lokola lipata na kembo Nzambe nga na kotatola, seyo ye Yakitisa moto liboso ba profeta bala ba profete bakufa Zambo Zambe mosu de biso tokotombola soki yo te nchipinga wa bala Zambi wani meme Zambi wani membo Zambi wani
ntango ya kokomisa mokonzi na bakonzi basantu boza wapi église port du Christ boza wapi bana serse jerse pusana yesu alingaka boye eske ya demilolo awa tokoyemba te bilela yesu na riti boyo kaka na lindanda mora mawete ale bouge ayaya bouge FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona. Lande na isa bino toza kaka awa na FB International na Kinshasa Maringa 72 na commune Kassavubu entre Chaba Sosa Musikate na rond-point Kimpwanza na isa bino kimitu kia mibale na kati véhicule liboso ya ngoyo mutu bus liboso ya ngoyo so ekiti sima deuxième bus eza na kati kokita makambo ezokenda très bien. FB International sérieux, FB International Mamagitoko, agence à Solonde à Ngoyo, ba car, ba moto, ba metu, ba porte, ba congélateur d'un bloc tout ezoya tranquille posé comme na mototé. Après ça confiance na FB International au mona makambo bien. Wana ba bumsa déjà car so ekiti, mususu na kati so ekiti les susu. Après to bimsi ba colis conteneur déjà so bi ko tinaki bloc benga bande ko baya balika na ba FB International, bazo ba colis so botina ki fret maritime, fret aérienne pezali, colis nyoso botina courrier fait chemise tinda ba veste nde papa et ma papa tia sali tinda ba chaussures mutalati na fête atie parfait uti mikili et yeka sika tala kitoko confiance à FB International chaque semaine deux fois transfert aérien topé courrier aérien et yak chaque mercredi et vendredi il logo zo pour outil Kinshasa par de blog outil protézo à Kinshasa la chemise ba chaussures ba parfum ba téléphone de blog tout il y a un avion chaque semaine il y a deux fois contacter FB International les lots na Sabino na Kinshasa agence Mongo depuis qu'un service express agence assure FB International deux fois té tokoba au moins ndenge nini karo ezokita bongo bo. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassende, à Bizot Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors Maringa 72, FB International. Na Kassavubu, elle est na Kassavubu. Chaba Sosa na Kassavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et komaka peto zwaka. Komaka peto zwaka. Pour plus de contacts,
International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Sango malamu na memeli bino bana kini boyoka. Sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka. FB International, agence moko sérieuse. Afrique, Europe, Amérique, Océanie. Utinda bagage tokoli. Mutuka to courrier express. Utinda bagage tokoli. Mituka to courrier express. Soki na lobyo na lobaka keba na bagence oya simanda kumba fona bakoli na bino mena FB c'est pas pareil. Papa et mama noko e noko e kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 70, direction Chaba Asosa Ozamo Bimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Et ça bongo te bongo. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International. Agence assurée à Moyo. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kasavubu. Eh bien voilà, je pense que mon indenge Merco Ekiti, Bisa Merco Ekiti, très kitoko calmement, bien que Bastavan Babima Kiawa, Biloto Ekiti, tranquille, posé, les cambos, na mototé. Tout ça, tu comprends, tu s'il te plaît. Boni. Qui m'y est Vous le bien? Bien ma case. FB International. Toujours. Nicolo. Kiti Mercedes. Tu quittes en Olelo. On va mon bacolo, on va s'épeler. Mais aussi les clients FB Nini. Tu es ici, bango bazo monara musane ezo kende. Ezalaka boete, lelo bango bazo mona ne musa ezo kende. Poto bande mukie. Mais lelo bango bazo mona. Malgré ba retard ya pont noir nezo pesa biso ba retard mais quand même bazo mona misana biso nezo kende biloko la bango ezo koma très bien. Donc chaque semaine il y a donc toi na mardi na vendredi tu as express et avion boye belé pour contacter ka Fiston Bassende bon et les gars là bien. Merci beaucoup. Merci maman Nathalie Zekombote, Bosante, papa Julien Bassende, Tati Bayo, staff tout ya FB International côté Guna. Ma bien là. Boni. Yo le on a tourné l'autre. Voilà, tout le monde a venge na ke boye. Ne moi ke venge koto yo, a establish lo Ekiti. Et venge à côté. Ma bien les venge à côté ni. Evenge, bonjour. Bonjour. Et ça le ni na moni bus Ekiti et Kimia Nyonso. Première fois que tu as FB International tu as déjà.
Non, bassin de la zone de Ronabiso, Tcharaja Biloko. Biloko quitter, c'est bon, c'est une bonne chose. Faut de commissariat Nzambe, tout s'est bien passé. Au paysage Sabana Nzambe, déjà dans Bassal Nzambe Bayaka, et confiance sur nos personnes à FB International. Ok, merci beaucoup. Confiance sur nos Sabana Potonini pour la fidélité. Bon, les agents sont malades, moi, donc ceux qui m'ont besoin de faire le FB à Rocha, à Ndegonabiso, donc nous devons nous entraider entre nous. En France, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup. Merci. Bon, on appelle ça merci. Merci. Voilà, tozokoba reportage na biso wana biso ucho kita biso za Mercedes neti biso za na kini na biso carrément kamutu vous avez besoin de contact yaka on démarrer non ça a démarré pour la bonjour papa. Salut papa. Namoni vlog ke biso kiti na biloko papa na mamangi loba ndegoboni bien yoko tozala na biso et ça lui plaisir à toi pour babilo rekiti calme et lo rebunge za tête de CP na agence international so aussi bande comme so nini o ba luka place otinda bilo na kini baya mbangwa pour abilo remeza assuré bilo vraiment normal. Merci beaucoup. FB International, agence à solo yangoyo, vous contactez FB International, transfert d'argent, transfert express, courrier express, union suézawa, transfert maritime, deux fois dans la semaine, bilogozo ta France et Zoya Kinshasa. Moi chaussures, moi parfum, moi téléphone, moi appareil, otindi papa Fisto Basende et Zoya na kimia union sota le quoi papa Tatia Sepeli, bise komi, on dit car monsieur Tigali kuna, kalate go kita, bogozo yango awaki toko na epsibino FB International deux fois T. FB International qui toko, toza awa musale zoko baseko koba bande comme suba yepo bazo blo na bango ndenge zaboye kuna na France papa Fiston Basende azo sala azo kongola de biloko donc yo oyo ongotinda car ongotinda bus ongotinda vélo moto TV radio bilamba topé ba machine ba lavage ba machine nyonso na FB International ezoya kitoko toi papa mson bandi pote papa Alobate. Voilà, toza awa, musala kitoko. Bana notre père nyonso boebi le 15 le 16 juillet à cause de la foi na terrain Bouddha. Le 15 le 16 juillet, 2 jours à cause de la foi na Kinshasa. Papa et ma lezo félicitations na yo ba oyangai ba notre père. Agence na biso yango te FB International agence à solo nyonso ya ngo tinde la téléphone, ngo tinde ndeko no téléphone. Contacter kaka agence oyo FB International eko ya so potinde ngo sai mabeta mana talizeko tika nzambe oyo selaka nzambe tata msoma yata zana FB International agence à solo FB International agence à sur yango yo FB International agence à sur yango yo sango malamu na memeli bino bana kini boyoka sango malamu na memeli bino bana Congo boyoka FB International agence moko sérieux Africa, Europe, America, Oceania utinda bagage tokoli mutuka to courrier express utinda bagage tokoli mituka to courrier express soki na lobio na lobaka keba na bagence oya simanda ko bafuna bakoli na bino mena FB c'est pas pareil papa et mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga ba congolais biso toponi FB International agence ya sire yango yo FB International agence ya sire yango yo balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezwami bongo na commune ya Kasavubu avenue Maringa numéro 72 direction Chaba Asosa Oza Mobimba numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07 eza bongo te
FB International. Agence et assure yango yo. FB International. Agence et assure yango yo. Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneur et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composez le +33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kassavubu. Référence à Sosa Chaba. Téléphone +243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite, mais alors très vite chez FB International. Fiston Bassende. Mituka to courrier express. Soki na lobio na lobaka keba na bagence oyo ya sima ndako bafonga bakoli na bino me na FBC papa e mama e noko e kana zotimbisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi FB International. Agence et assure yango yo. FB International. Agence et assure yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB International ezomi bongo na commune ya Kassavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Chaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact +33 76 79 077 07. Eza bongo te FB International. Agence et assure yango yo. FB International. Agence et assure yango yo. Na conteneur oyo ezokita ndeni semno FB International awa série ezali makambo bien zande awa agence ya solo nde yango oyo ngotinda biloko ko hésiter te contacter papa Fiston Bassende. Voilà, yango ezokita na kimia nyonso FB International suka agence ya solo nde yango oyo agence moko totika na ona Kinshasa oyo otie biloko ekomi na tranquillité nyonso ekomi kitoko. Nazo rappeler que chaque semaine biloko yaka na avion, téléphone, sac, bilamba, ba veste, ba chaussures, robe, mutazo bala, soirée voilata, voile voilata. Obengi kaka FB International otika ekokoma sans problème agence ya solo yango yo FB International. To contacter papa Fiston Bassende chaque semaine biloko ezoyaka na kimia nyonso tamutu kezokita na kimia yango ane kitia ekiti kitoko bakolo na mpe bazali naluka bango na mekoto na bango esengoni bana yango lelo. L'eau est comme la kimia. Frère, bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. Comment on est? Ah, ok, bonjour. Oh, il n'y a pas de souci. Alda. Pardon? Alda. Alda. Le carré comme il est. Oui, oui. FB International. Oui, ça va. Tout ça va très bien. Ça est commis bien. Il n'y a pas de souci jusqu'à-là. Non, on a coach na mais il n'y a pas de souci. Ok. Et première fois, au Chablo, on a FB International. C'est la première fois. C'est la première fois. Oui, oui. Comment il est? En fait, c'est parce que en fait, j'ai un contact. En fait, c'est mon oncle qui est en France. Il a Ibaina bateau va travailler en agence. Et puis ils ont essayé de se mettre ensemble pour bâtir. Donc en fait, c'est quelqu'un de confiance. Alors quand il choisit déjà l'agence, alors apporter crédit. Puis
c'est bien en fait, il y a de la confiance. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui ont besoin d'envoyer les colis ou véhicules ici et qui cherchent encore les agences? Ok, faites-le, il y a moins d'inquiétude ici, hein. Faites-le. Tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Oui, voilà. Il y a moins d'inquiétude ici, faites-le. Conteneur yango est presque vide, biloko presque nyonso ekiti na tant qu'il faut musala kitoko FB International les homona conteneur yango ozomona presque vide donc biloko nyonso ekiti tikana pa nano et ça moi bien et ça kitoko makasi biloko presque nyonso ekiti nango bien tranquille posé les kamuna motote ndenge to lobaka agence aba nzambe yango yo agence moko ya solo agence sérieuse papa Fisto Bassende musala kitoko véhicule yango ekiti tozena deux véhicules awa Mercedes Sprinter moko et puis na Mazda oyo bomone utiko kita kitoko musala kitoko todo chité na biso na rappeler que chaque semaine biloko yaka na avion ngotinda téléphone ngotinda ba bijoux ngotinda nini peu importe loko otinda nyonso ezokoma kitoko mingi na moi papa msope mpandi mbote papa mbote kombo nani kombo nanga Serge Manzambi Serge Manzambi yo pe namona kombo na bakoli ebela oya kozwa na ya kozwa bakoli pa Julien. OK confiance nini au pesa na FB International chaque mois ya kozwa blona bon confiance na ngoza parce que biloko biloko utaka kuna chaque fois so yeza la rendement malamu et kitaka malamu c'est pour ça c'est plan l'agence et beba raté ya ko bebe zaraté comment point bandeko bazoluka ba agence biloko ezali fo batinda biloko fo ba ya penda to bengi bango baya ko kota biloko na Asbel International baya ko tika biloko pour ces agences assir so ko tiena oyo aux adécité. Oui. Merci beaucoup. Toza na Maringa 72 a na Kasavu Butala ndenge bazobongisa karo ekomi mwa ba carton peze na kati bazoki na bon kitoko sans problème ba yebi kitoko ya denzu boni papa bien mon camarade obini ni bo agence na biso fin oh FB International libanga suka na suka baya toza na venir Maringa asire Kasavu Shaba Asosa toza wana na boss Fiston Bassende toza wana. OK. Babi agence ya solo nde yango yo tala blo nyonso ezokende ezokota kuna ya na tant que futa toko chuter na biso ah ouais voilà je rappelle à tout le monde que contacter FB International pour otinda blo na Kinshasa na kimia nyonso yaka na agence ya solo yango oyo papa Fiston Bassende asala yango pona ko contribuer na avancement ya mboka na biso awa totinda biloko pezo na kimia na rappeler que chaque semaine biloko yaka deux fois na avion courrier express wano ya okuta na Raphaël okuta na Thierry okuta na ba oncle okozwa bilo na kimia nyonso de bachelo biloko mardi mercredi ozu yango ana Kinshasa tranquille poser le kam na mototi téléphone montre chaînette chaussures pantalon ensemble à costume et robe soirée robe de mariage nyonso oyo oyebi ke ba ko tindelo na avion OK kaka bing papa Fisto Bassende tindi et comme sans problème tranquille poser les kam na mototé biloko no ekomi pe OCP donc aux en fait samedi biloko ko ya vendredi et le samedi pe balati yango agence ya solo yango yo papa Fisto Bassende fana na yo papa Fisto Bassende umela bana notre père nyonso agence na bino yango yo wana ya bino rabima vinga to comme na biso na suka ya na tant qu'il faut merci yo mtozei sima bilili merci na papa Fiston Bassende maman Nathalie Seko Julien Bassende ya tati bayo papa Bogo Sanderson merci panayo merci bandeko nyonso oyo balandi vidéo surtout bino ba bopesi confiance na FB International papa Thomas Pierre Menabo sanité na Belgique pe tozoya wana papa Thomas tozoya na Belgique confiance kageleka sérieuse aliawa l'évangéliste international le pasteur de la foi merci panayo l'évangéliste Kosi les jeunes lions merci panayo musala kitoko tokutemba ismanero ya sika FB International batikai FB International suka agence solo nde yango FB International deux fois te umela courrier express soki nalobi nalobaka ke bana bagence oyo ya nsima ndako bafona bakoli na bino me na FBC papa e mama noko kana zotindisa yo agence moko ya sire ezosunga bakongole biso toponi
FB International. Agence et assure yango yo. FB International. Agence et assure yango yo. Balobi agence moko sérieuse ezalaka kaka na kombo obe FB International. Nyonso kolinga otinda yaka kaka na FB. FB International ezomi bongo na commune ya Kasavubu, avenue Maringa numéro 72, direction Shaba Asosa Oza Mobimba. Numéro na bango ya contact plus 33 76 79 077 07. Eza bongo te. FB International. Agence et assure yango yo. FB International. Agence et assure yango yo. FB International, Fiston Bassende, agence de fret maritime pour Paris en France, à destination de Kinshasa RDC. Tous vos colis, envoi express, envoi normal, conteneurs et autres. Confiance Nabisso na FB International. Fiston Bassende, en région parisienne, au 40 rue Jean Rossard, 77 380 Comble-la-Ville, en France. Contact, composé le plus 33 7 67 90 77 07. Et à Kinshasa RDC, votre contact au 72 avenue Maringa, commune de Kasavubu. Référence à Sosa Shaba. Téléphone plus 243 89 89 11 402. Le fret maritime. Ezali Mosala ya FB International. Fiston Bassende. Allez vite, vite. Mais alors, très vite, chez FB International. Fiston Bassende. Qui salona, qui salona.